Bienvenue dans notre chaîne Chantal Yanzambe TV. Là, c'est la vôtre, Samira Amba, Maman Milia, la Cléopâtre de la presse. Le lot de très Yakala. Dans le théâtre, le lobby, la théâtre, il y a le lot de théâtre Yakala. Donc, développer naïe. Donc, oh, pas de bâté. Oh, bande commando soit les bossons dans le théâtre. Et ça, oh, le autre soit raté. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Chantal Yanzambe. Bienvenue dans notre chaîne Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV. Là, c'est la vôtre servante Samira Amba, Maman Bilia, la Cléopâtre de la presse. Vraiment, aujourd'hui, nous avons le président Eyenga. Président Eyenga, tu as la théâtre, au théâtre, il y a le lot, le théâtre, il y a Kala. Dans le théâtre, il y a le théâtre, il y a le lot, le théâtre, il y a Kala. Il y a Kala, là, je salue mon cordon, Jimmy Mwana Lemba, coordonnateur Nangaï, Jimmy Mwana Lemba, cordon. Pourquoi pas maman Chantal Yanzambe, télévision, papa José, je vous salue. Pourquoi pas, je dis un grand merci ingénieur Rodrigue Moulundu, le plus grand revendeur de véhicules dans la ville de Kinshasa. Pourquoi pas Patrick Faye, pourquoi pas aussi docteur, Dieu merci, Bokolo, pourquoi pas la qualité de choix Olga Bilé pour Amba il y a Samira Amba. Aujourd'hui, vraiment, derrière la caméra, on a Aslo Mambo défoulé la caméra, on a un président Eyenga. Bonjour, merci. Merci. Tolandaka El Djombala, Lekia Sabina Ngalula, et voilà, propre, famille propre. Et tant que vous pouvez prendre, donc il faut appeler propre. Vraiment, ça m'a dit Amba Koutio en plein tournage de l'émission de Bisso Tolo, la théâtre, il y a les lots de théâtre, la Bisso Yakala. Bon, mouvement. Ouais, mouvement ça va, ça semble aller dans le rythme Mboka, Sobunda, Yoebikaka, mouvement et Zantzakave, et Belé Babanda, Kata Yango, et Belé Babanda, Bagoupe Koufa. Ce qui est là, une année déjà, on a makasi à bébé Chico, mannequin à Château Rouge, pour la taboignon, bébé Chico, mannequin à Château Rouge, en tout cas, beaucoup de chapeaux, beaucoup de chapeaux, et pas Paul Mwamba, papa social, on va t'amouler, mon bébé Chico, mannequin à Château Rouge, Paul Mwamba, papa social, et pourquoi pas piposer, bon, il y a qui n'embongo. Alors, donc, ma groupe, les gens bien à bateau, ma groupe qui est le COP, il faut apprendre quelque chose pour lobby, défendre couleur, il y a théâtre, on a des groupes bien. Mais pour la bateau, comme ça, au commerce, comme ça, au bilanga, on a des bien dépendants. Voilà des autres qui étaient bien. Mission de dans une mission à polémique, vraiment, mais na okota kana makambo lobby ke ba groupe ba o mema ya o wana lobby wana ba groupe ni. En tout cas, on a fait un Piron Dombas Eddie Murphy, Otunaye, Yene Moutaïmi, groupe Belé. Donc, Polo Yang, il faut bien Polo Yang, lui c'est mon frère. Tu dis moi, loin d'ailleurs, Banini, les gars, la vidéo n'a pas circulé anniversaire de Alobagi. Donc, on a aussi un banaliste là, groupe Mabe, Izawat, groupe bien Izawat. Mais en soi, Moutouna Moutoua, et place on a un Chamakolo, ils ont groupe bien, place on a un Chamakolo, ils ont groupe à Boété, donc voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça, là c'était une parenthèse. C'est le président Eyenga, à l'Obaranae, la vérité. Président Eyenga, tout le théâtre, la biso ya Kalana, la différence nini, au monde, la théâtre, la biso, la papa, la biso, la théâtre, ya Kala, la bino, la génération, au comment la différence nini. Ouais, différence à théâtre et à l'élo, na théâtre à Kala. Différence c'est ça, c'est pour définition à théâtre, il y a un caractère l'élo. Si vous avez changé, il y a Kalebando soit moins temps, donc lambi, monter en bien, après qui mais l'élo, ils ont sous-tenté. Donc l'élo, mission pour le internet, qui me bon et mon yango. Or, les bosses, ça qui n'a pas cédé, pour tourner et cueillir, ça y a un duplicata et bimi, au monde. Et puis, les bosses, bande ça va théâtre. Donc, oh, pas de bâté. Oh, bande commando soit les bosses dans théâtre. Et ça, oh, les autres ont raté. So tout ni ba vidéo, tout ni ba pakalowi, tout ni ba toka oyo yebi ya kalawana. Bazana ba tournage musu bando so ba $500, ba $700 pour na tournage ka. Mais lelo
ma chaîne internet c'est comment ébélé oyo tourner okuna donc les logos du bambongo tozwa et ça autre bandozwa liboso te donc théâtre ya liboso nde ezalaki théâtre ezalaki mpena nde tozosala mosala oyo ya lelo tokoma kosala nde visibilité donc lelo bamonanga donc théâtre ya kala eleki ya lelo sur tous les plans ozo comprendre lelo ekoma mpena ke non batini nga na koma film natalika achini mwana lemba kutula ngai yago jouer mais or na casting esengaki ete na casting esengaki Doudou Soukou mais ce que le roi par exemple la coopérana Doudou Soukou te na fini moi na place théâtre mais oh kala non Major soit sali casting na ye abi ke place au Belleville to jouer ka Belleville to jouer so abi Omar im to jouer Ndomba sim to jouer mais le comment ndebisi wetu na groupe otali po ibo pièce oyo mwana nga mwa groupe ya mais en réalité esenga mwana groupe te esenga ndeko moko boye esenga par exemple Barcelone esenga par exemple Cardozo esenga par exemple Jérémy mais yoza bana mona groupe ozwi otie o Gattuso paye aïe makasi na Britande le Diogo Gattuso latéral efficace ça centre soit yo sala ngona na la théâtre à coach frappé donc voilà c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il va vite théâtre, mais théâtre, on a causé la yakala, on a un pino, et on a la suite éducative, pino, on a un théâtre, à pour maman, ça a la fête. Pour Molanda mingi, va théâtre, vitelle, pour faire des choses à Afrique, pour Molanda mingi, va novella. C'est quoi le développement de tout ça? Théâtre na ba développement les loba na biso ba hôtel ba novela c'est ba nini voilà c'est ba réalité na kata novela so mona film la tichi pa qu'est-ce que pourquoi pas Luna ala moi c'est qui to za makola bien à l'accent na TV vous comprenez Luna pas a commis prêtre à l'accent s'appelle au mot na TV par rapport à nini Luna les qui là ça va vraiment comprenez vraiment après tournage Luna peut ça mboti na ba banso ba hôtel là mingi na El Jombala magenga na ito coopérer on t'aime beaucoup mais là mboti na matunyo so Valentino so bisous à vous et vous allez bien. Ah ouais. Viens là, bisous. Merci. Je vous en prie. Bonne suite. Vraiment, merci. Pas plus que Sabine. Galula. Voilà. Comprenez, on a posé Yengezala Rabo. Il y a une comédie partout. Dans la posé Yengezala Rabo. Tout le monde a dit. Voilà. Moundibou. Ouais, Moundibou. Comprenez, ça vraiment va. plein de tournage. Ouais. Pardon, j'ai la question. Nazaki koloba ke théâtre na biso ya kala bato balobi bazaki koédite masse mais oyo ya bino ya kilelo bozoédite susu masse te bokomolakisa bato te bamitakala na biso eza na bapiese nga naotosala piese moko sacrifice naotosala yango epa Belleville ofomona Belleville ndenge atei donc ça veut dire osati pasteur Jean-Paul Malata na pesi ye mbote aoteya na kati ya théâtre lokwa ya solo donc théâtre mais le théâtre na moko ya ba définition ya théâtre ezalaka réalité mise en scène donc osati pasteur aoteya aoprêcher aoloba ezalaki éducatif théâtre toyaka kolakisa banzoto te toolakisaka mutakala te tolakisaka mpe topesaka mpe baconseil donc théâtre histoire nyonso eya na conséquence nango mais eya mpe na mateya nango mais kolobaka tosala vaguement tolakisa banzoto banini loin de là mais eza na rôle mosusu esengi par exemple Cardozo azala ndumba alata mini-jip akolata esengi Marina laba alata boy ekozala nango bongo mais voilà et to éduqué en tout cas état qui est artiste na oloba te ke ya kala ezalaki mabe ya lelo ekoyi mabe eloko nga na osenga kaka to multiplier lisusu baeffort na théâtre donc ntango baolobelaka théâtre to balobelaka cinéma na Afrique
tous parmi les 2-3 meilleurs. Pour toi, on a des artistes qui ont ébélé dans beaucoup. Mais les lieux commencent au théâtre, c'est les Nigériens, les Ivoiriens, tout ça. Donc, et l'autre aussi, c'est théâtre, et c'est surtout, il y a Kaleleka qui. C'est que les lots sur génération de ce bima et ça les lots. Si on peut tobi yambalo ça bien, c'est que bateau va vendre les boissons na biso, toi na confiance dans ba côté. En bref réponse c'est ça que to multiplier ben fort na oya kala, na oya lilo, to tombola ndé théâtre congolais et bima bateau va nous repeler na biso. Donc c'est ça, mais question peut sous ces alliés voilà question où c'est pas que l'on a lobby. Bah théâtre à Kala, bah ça qui vraiment que ça la succès mais au monde où étant tout autant pour la makolo mais puis nous tout vraiment car succès n'a pas autant pour la non ça succès non mais bah on a fait ma cambozali stabilité et ouais et ça ga pour nous on a été ils a les cambuya organisation et puis bah théâtre succès na réussite ils a bilo mi balé différent ils a battu musu bah ça là bah succès mais par réussite vous comprenez, réussite na succès ils a bilo mi balé différent donc tant au salle théâtre au réussite linga pe réussite kota malama wana donc na ebike na mayele na bois qui moi batu bakabeli nga $500 na olianye sur $500 te na puis moi 300 na bombe na caisse moi $100 na futi palais na salibo wana bomba na ko bomba ka mbongo ne mutu atalaka ah moi succès moi mati na kotambola makolo te na lukata moi eloko moboye eko bomba ngai c'est ça donc vie et sa organisation même bateau à Kalawan les gens bateau bazaka stable si les lots bazaba stable par exemple le président Lombe depuis toi no mona ye wana ti les lots a changer raté donc abanda kozana mutuka ti les lots azaka na mutuka abanda kozala bien ozapeka bien donc mona que les autres dépendent de mutu na mutu auti na famille nini organisation nini azaka nango et puis ok ndenge nini c'est ça ça doit dépendre na mutu ye moko ndenga to makamu na ye. Bozo micheka ga nga mwana lemba oh tant yo mikumisa mwana lemba bana matete pe bazali kotaba yedi bon pe ba mikumisa tant bana matete bazali bana ngaba pe bazali bana ngaba bana bandal po baganga lelo bandal c'est Paris bazali bana pe ya Kasavu pe ba café Miami mabele mame bazali bana kitambo pe bali siko tete ndai maboko banki fuandu. Donc, tu es maboko banki vuandu. Yes pas ça. Asa ce qu'on a parcelle na ba commune nyoso. Abibe tatolo ndeni. Te ndai maboko banki vuandu. Côté ma Rachel Futa. So kuta ina papa o sepelité c'est ko lala ima be. Po yo chaka loboko na poche boye. Tu yo kasondire azo tcheba poche boye. Nous azo compter. So abimisi boye so eza 15 te. Ils ont 11. Ils ont 11, ils ont 12. Ils ont 12, ils ont 13. Ils ont beaucoup de banques qui voient. Vous allez parler de 17 niveaux. C'est bon, président. Il y a un peu de théâtre. Il y a le théâtre, la biso, il y a Kala. Donc, président Eyenga, tout le monde a théâtre, la biso, il y a Kala. Comment on a géré le succès si on a géré le succès malgré le succès du président Eyenga. Mais on a respect dans la communauté. Mais on a monique succès lesquels liés respect dans les vers la communauté. En tout cas, succès est glissant. Si on a géré un côté, mais ils appellent deux sortes de succès. Ils ont un succès à mon qui n'est pas chocolat. Ils appellent un succès, ils appellent ça qui est akanga singa loketo, wane sila anuki. Mais si vous succès à Nzambe, vous pouvez suivre dans Moussala. Il y a un moment où on a besoin de 4 ans, 5 ans d'internet sur le baquet Ngazaka. Ils appellent succès au talisman de Nzambe. Même si Nzambe a dit 0, il y a un de sali qui n'a comme un. Ce que mon imouto a manqué, pour un succès. En tout cas, c'est qu'il y a succès à ma vie. Au succès, on a bien échangé à mon idée. Petit dans la Jérémie, l'homme d'évangile, papa Mounoko, autrement, Bengaï. Le lot de Azaka a bon, a un response à la non pas la vision. Vous comprenez? Tina noisé loko tata na tout vient de dire et pas ya président vide loin la profiter na pese mbodi. A utakuna na ba décor ba mobiki ici. Ba ngwa oza wana biso to ya retourner wana ba inviter ba na kacha ku.
mais si le lot a changé à te au senti que ça décore également vous comprenez donc balé qui va belé bana ba succès mais baza toujours na chemin bana nzela so monika mutu comme manquer ba tout pour na succès mais ça eka tamuki on est dans eza lokola crème glacée dire nango ezwa 2h du temps 3h du temps comme mai ya moi ba aussi les belé ya ba aussi la président nga malgré que succès na yo on appelle la respect na ba kulutu na yo nga na pomme na batuta nga ba kulutu o belé na kuta lelo tozaka na bango bien batu lokola ba vie tito batu lokola ba vie mbatasiala batu lokola ba pe à son âme dadi di kambala on prend ba mama makambo pena après mon na makasa tete longoli mama kambo na bika na repa mama nani su baya mode ba mayo nani su Jimmy mwana lemba bon te ye okutanga nani su Jimmy mwana lemba mon cordon je te sali ya okuta yo ye pas na yo par za petit na te à collègue donc au mona ki ba mi patwana nyonso na lelo so na tournage ba vie on a ba mal à l'aise moko mais ya ndenga bien ben mon vieux tu tombes la bière na yibie faire na kenango alors moi eza ko ba mikolo faut ça na ba bien keloro inga so tali muto yo ti lelo aswana na mutute ba finga na mutute na théâtre ezaka ngai le reste est tout baswana o ba Jimmy baswana o ba nani baswana o ba nani baswana ko bakaka théâtre lelo ba lobi mutema mabe komi makasi boko tela na ba poison na kati ya musala na bino apparemment bolingani te soki ko apambwami o mona dire l'évasion muningana te photo éliminer to ko kamba ba poison ça dit à quoi bon makambo etali ba poison ngano na boma mutu te non pe na sali ko pana mutu te to boma mutu donc na yo bisayo éducation de base famille ni yo uteli oti na famille na bino makambo ba poison ba na de ko betama na famille mino ba na de ko boma batu yango atango na théâtre lelo ngai na jouer lokola décor te décor jouer lokola ngate nga jouer lokola Jérémy te na jouer lokola Jimmy te na jouer lokola président Adate na jouer lokola président Mano kate na jouer lokola Pierrot Ndomba cité naza na temps ya koyokela ye jalousie te succès na ye eza ye ba bisanga eloko mo babi omoni ata ba flui eza kwa vi na biso série moko omona tondolo ebimi makasi lilala banga na ete po tana epesani ekoma sope lilala renie lisusu flui mzo ezaka nini bitabe abota te ye pa oya manga pese donc je dis eloko ya na ngonga nango succès ya Jini ya Jérémy eza ya bango Bible kutu eloba sepela na muto nzamba pamboli po yepe asani apambula yo donc so lelo Jérémy abini auteko bima awa meilleure révélation non titre na mo auto bima siko ya Jérémy a titre nini oh bande waza ba titre bima célébrité année il faut quoi encourager ko kumisa ye a uti wa pipo aya azwa titre wana si on ngana okota n poani nalo bake no eyenga fallait ka ezala ngai papa ngape na bima awa artiste les plus sollicités na zo ba diplôme toujours ba trophée donc oyebi na vie tozala ba principe et puis oa mutu oyoka liloba ya nzambe ovanda mpe na église bina boapose neti babiso boye tofanda na église mpo na église na biso epai ya apôtre Odo Mafuta motema ya mama Dodo Mafuta 25 ans papa liaka eloko moko donc ti lelo osati mpe yake no nde na vanda boye na vandi epai ya père na travailler na service à sécurité naza wana na vandi pour 25 ans yango papa zoliaka eloko moko depuis alingana na mama 25 ans de mariage 25 ans de ministère donc au mona ke to vandi kana sa makolo na ye papa zoliaka eloko moko azaka te akena ndeko bandimi boya ko lia akebo aliaka pa mama
allez à pas maman président yenga to comme na biso chité o géraka groupe na ndenge nini po groupe to comme on a partout ba bolingo ezala kasi ko na groupe na yo soki ke acteur na yo bien actrice na yo balingani o ko gérer likambo wana ndenge. En tout cas, tosala musala pour créer ba mabala te donc place bato bazali basi na mibali so che pondu na ntaba il faut yeba kaka suka ntaba faut lia pondu mais to tia ba discipline pour et comme centre ya bebisa bato te donc na groupe na nga na autorisaka jamais garçon moko abana fille moko ya couple on a autorisé en côté ata eza relation sérieux pour que bana non na ba famille na bino kuna biso bo ben exception na fête to ya to mona ba ke non ndeko oyo asengagé abali on a autorisé bi on a kati ya couple sinon ata pe ko bolingani bosali mariage ya pilon na kati ya couple tout ça besoin ya geste d'amour te pour zo la bino mbal donc en bref to boya ka relation wana pour groupe ça groupe au monde en déto qui est là donc jamais pour qui vous permettre babilo quoi vraiment jamais beaucoup qui pour permettre babilo quoi vraiment président il a tout comme même sur chité ba dédicace na yo pour na ko ba dédicace conception la biso émission na ba abonné ba s'abonner na chaîne na biso Chantal Yanzambe qui aime pour na Samigra Amba fait présentatrice ya émission na biso to lo de la théâtre ya lelo na théâtre ya kala. Ouais, tous s'abonner à la chaîne Abisso Awa, tous s'abonner vraiment massivement. Awa, la centre, la chaîne Mogo éducatif. Au Bota la Monabana, au Bozala, Nabatu, et ça là, Chitoko. Alors pour nous, maman, en tout cas, émission nayo, ils a posé, aux à l'aise par rapport à la journaliste, Moussoussoyo, basé na tautologie. Donc il y a eu place à retourner en question, il y a eu place à retourner. Maintenant, on a se senti à l'aise dans le plateau, en tout cas, par coup de chapeau, par félicitations. Alors on a le bapon na bayangai pour na bato bolinga ngai nazaki liboso mwana mwasi asa mayele asa vraiment intelligent alobi Samira alobi singa ba biloba loba elo nini on a lobby o CPC ote wande konanga boma moto omoni ya bien encourager nga na kenedien sans plus tarder na ngana pesa ka mbote papa ya ngai bato basala kekelor e ngazala na biso na lati boiza makasi ya bébé Chico maneke ya Château Rouge yawe mabanza garçon noir et la mane elamba ozalaka mais okatana totikela yo ba Jérémy banani salaka ndo moyi na bango donc pour mona biloko bien boye faut ka bébé Chico maneke ya Château Rouge tote na luka pe mutu na mtu na Turquie yawe mabanza yi toyebana soki tokosa ndeni mbote ebele mpa na yo Paul Mwamba papa social Paul Mwamba papa social mwana elaka joyeux anniversaire et continue kaka mbote mpa na yo Pipo Zenga mbongo ya kisi nde mbongo pourquoi pas biscotte mbala hein, papa na Nata mbala papa na Bisna mbala maman Valérie Ponya mwana mwasi ka moko azaka na ba fossette na France eza yo soki yo te za Chantal Bila couple Julien Pati na Vincent Pati na pesi bino mbote et na ngena lo baboyi na bato a poto pour soutenir biso groupe Zoni Boni le 5 juin et un match na ba 5 juin ya Kasavubu. Alors photo yamba bango na 20 casier. Donc au senga na bato nyonso balinga groupe Zoni balinga artiste Gelor et Yenga to soutenir œuvre wana ya 20 casier et uzala. Paul Mwamba papa social bébé Chico maneke à Château Rouge. Diezola Chika Lukaou un patron tel maneke et nabino nyonso bolinganga plus 243 9 98 87 4 8 la bandeli plus 243 9 98 87 4 donc 44 48 mbote pana yo El Chombala Sabina Ngalula et dit président yengadola là ouais non bon so la te na kati vraiment chers internautes vraiment comprenez avec président Yenga les Alaraka toujours bon vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Là je dis un grand merci à papa José, pourquoi pas maman Chantal Yanzambe, pourquoi pas la joie merveille tout
tout le monde, je vous salue. Pourquoi pas aussi à toute ma famille, Maman Bibiche Bokolo, Bambote Nayo, vraiment, sans oublier mon cordon Jimmy Monalemba. Pourquoi pas ingénieur Rodriguez, le plus grand revendeur de véhicules dans la ville de Kinshasa. Vraiment la suite, moi et vous au prochain numéro. Bye bye. Action. Salut. Pardon, Ok. Salut, bienvenue. Pardon. Là, je vois déjà derrière la caméra Maslon, Mawete Balobi, Maslon, comment on est en face? Maslon Mambote. Là, je vois derrière la caméra Maslon, Mambote, Maslon, Mambote, Dromesana. Après l'émission, on va aller à la Jimmy Monalemba. Maître Christian. Bienvenue dans notre chaîne Chantal Yanzambe TV. Là, c'est la vôtre, Samira Amba, Maman Bilia, la Cléopâtre de la presse de notre théâtre Yakala. Dans le théâtre, on a le théâtre, il y a le théâtre Yakala. Donc, on développe donc, oh, bande de commandos soit les bossons dans le théâtre. Et ça, oh, les autres ont raté.